est-ce que lelo pe mutu akoyebisa mwasi na ye to mwasi akoyebisa mobali na ye soko nakepa paster intel tuna namonaka vraiment makambo na ngai ezali déchargé mpona mutu moko abongola motema ekomi pasi. Nalingaka Mai Kalambai, nalingaka Michel Bakenda, nalingaka Intel, nalingaka Fiston, nalingaka Intel. Yo yebi bambengaka Odadi. Odadi ateyaka bato makasi te. Esengeli bande konanga lisola Kongo na kolwa bosolo bongo bosolo ekosikola biso. Tozali bongo na mboka owayo. Bokima mbangu bosabone na YouTube na biso lisolo ya Kongo. Kuna nde place na lobaka bosolo pe esikolaka bato. Bosabone na lisolo ya Kongo. Tozali bongo na mboka owayo. Awa na États-Unis. Ba zip code ezali ebele. Lelo na ye bongo koloba confusion oyo frère Patrice ayembaka na mokili. Eloko ezalaka na mokili tokuti yango na kati ya ndako na Nzambe. Ezali lelo te boyebi bongo basali na Nzambe na biso ba oyo bongo bayembelaka Nzambe, ba oyo bongo basakolaka sango malamu, bango basala association na bango oyo babengi bango ne touchez pas à mes oins. Bango ezali soko basali ekobo na bango, basali mabe na bango, balobi ne jugez point. Bongo ezali mateya oyo balakisa bandeko na biso ba Congolais. Ezali bongo na koloba bosolo ekosikola biso. Bongo confusion ezali kokota na etonga na Nzambe. Makambo ya libanda ekomi bongo na kati ya église. Ebandi lelo te. Ebandi utakala. Na kala communication ezalaka te ndenge ezali lelo. Lelo tangu makambo ya ba telefone ekomi, makambo ba video ekomi na maboko ya moto nyonso. Oyo nyonso ebombanaka ebimi poasa. Ebimi poasa. Boyebi ndenge kala bato babandaki kobanga ba musicien. Ndenge kala bato babandaki kobanga ba musicien bapusa na ba famille na bango. Bayebi ba musicien na mokili. Bakobebisa bana na bango. Bakoanvute bana na bango. Bako wine vie ya bana na bango. Donc komema vie ya bana na bango kati na mabe. Lelo pe ekomi ndenge moko na kana biso. Biso bato oyo toyebi Yesu, bato oyo toyambi Yesu lokola mobikisi. Bapagano bazalaki na confiance na basali na Nzambe. Alobi mwasi na ngai, libota na ngai, ba musicien te. Mais soko mosali na Nzambe ye, nayebi akomemela ngai eloko moko ya bien, akomemela nga mateya. Mais lelo ekoti confusion. Présence ya mosali na Nzambe na kati ya mabota na biso ekomi on dirait insécurité. Eza ndenge moko ndenge oyambi kofi na ndako na yo, oyebi moto oyo azali mopagano awa kosuka kaka komema vie ya libota na nga na mabe. Me oyambi ye. Eza ndenge moko pe komi na basali na Nzambe. Basali na Nzambe oyo ya République démocratique du Congo. Lelo soko oyambi ye. Eza neti otie insécurité na kati ya libota na yo, na kati ya foyer na yo. Parce que bango tellement bakomi kolinga mokili mingi, bakomi kolinga intérêt mingi, bakomi ko raisonner ndenge moko na ba musicien mokili. Donc soko nakutani na mondimi oyo aza faible, nakwali mbongo, nakwali na nzoto. Donc boyebi ezali stratégie oyo ba musicien na biso ya Congo bachango na en place. Donc soko aye na poto boye oyambi ye, yebaka le mosusu otie famille non insécurité parce que nasuka kobima na mwasi na yo, nasuka akolinga kaka kwala yo. Donc boyebi kala tango bongo, boyebi kala tango bongo tobandaki koyamba ba musicien na bamboka oyo ya poto, tobandaki kopesa bango ba confiance. Mais tellement ba vidéo ezalaka te, tellement communication à l'époque, ba téléphone na malonge ezalaka te. Moi to ba makambo banda kosala na kuzu ezate okomona kaka papa na ke prière
papa lelo toza na veillé, papa journée d'adoration lelo. Est-ce que lelo pe mwasi akoyebisa mobali na ye papa na ke journée d'adoration? Est-ce que lelo pe mwasi akoyebisa mobali na ye papa nalingaka frère Mike Kalambai? Est-ce que lelo pe mwasi akoyebisa mobali na ye nalelaka banzembo ya Michel Bakenda? Est-ce que lelo pe moto akoyebisa mwasi na ye soko pasteur Sony atei naokaka chair de poule? Est-ce que lelo pe moto akoyebisa mobali na ye chéri soko nayoki pasteur Mutombo ntango aza koteya sire esalaka nga bien? Est-ce que lelo pe moto akoyebisa mwasi na ye to mwasi akoyebisa mobali na ye soko nakepa pasteur etel kuna namonaka vraiment makambo na ngai ezali déchargé? Donc lelo ekomi vraiment pasi mwasi akoyebisa mobali na ye nake kosambela, mwasi akoyebisa mobali na ye nake place tel, mobali akoyebisa mwasi na ye nake église. Parce que makambo oyo tomoni, makambo oyo tozali koyoka ezali vraiment kotia confusion na kati ya bafoyer na biso, ezali penza kotia confusion na kati ya kondima na biso. Na baeglise mosusu okomona mondima ye kotubela, pasteur asololi mpe na mwasi na ye na suka bongo sekele wana ebimi, na suka koyebisa pasteur likambo na cher abwakeli mbwakela kolakisa wana ezali bongo prophétie wana bongo ye azali moto oyo akanisaka na bwanya. Bandeko na biso ba oyo bayebi Yesu, bandeko na biso ba oyo vraiment basalelaka nkolo, ba oyo batambolaka na kati ya sanctification ndenge elobi Bibilia, esengeli vraiment toyika mpiko parce que ezali lisusu facile te. Kala ko prédication ntango ke évangélisation kala ezalaki pete oloko te ya mutu yamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na bandako wana bakonsidere yo bapesi yo na fufu, soko fufu ezali bakonsidere yo na ta mabondeli ntango akobondela oencadre mpe foyer wana. Mais lelo ezali confusion totale na place évangile comme plus facile pour appareil à communication, pour ndenge la place évangélisation est comme plus facile na ndenge mokili ezali kotambola. Mais lelo diable ayekoyesa évangélisation difficile. Lelo mutu moko bongola motema ekomi pasi, es mutu ayekoteya nga ye moko bandi komituna, es mutu oyo ayekoteya nga makambo ya Nzambe, es kaza mutu asolo, es chantre oyo ayekoyemba, es akoedifie bandimi na nga, akolinga bandimi na ngai te, es bakesio ekomi ebele par rapport ya makambo ezali koleka na se na moi oyo concernant ba musicien na biso, concernant ba pasteur na biso, ba pasteur na ba pasteur balobisanaka te, ba musicien na ba musicien balobisanaka te, o baswana bawelela mwasi o ba conflit. Donc j'ai cherché le monde na kuti yango vraiment na kati église ndenge yemba ndeko na biso frère Patrice ngoyi musoko na o etali confusion. Donc na koloba vraiment nazali sincère bana Nzambe makambo oyo tozali komona ekitisa biso kondima te, totikala ngwi to comprendre makambo oyo ese komama et puis ezali mbala liboso te, ezala deja me biso toyika kaka mpiko tobondela Nzambe alakisa biso etonga nazali ezali etonga ya bien, place na kei ezali place ya bien. Et conseil pe na kopesa na ba mama na biso oyo bazalaka ba fan, nalingaka Mike Kalambai, nalingaka Michel Bakenda, nalingaka Intel, nalingaka Fiston, nalingaka Intel, yo yebi bango te. Donc eza ndenge moko sepelaka na bango, ndenge moko pe kosepela na Koffi Olomide, osepeli na ndeko na biso Félix Wazekwa. Donc eza ndenge moko pe kosepela na Weranson.
est-ce que tu sécurité na foyer na yo? Soko bango wana bako tien sécurité na kati ya foyer na yo. Donc yeba pe bango pe ba Michel Bakenda, ba Mike Alambai, bango pe bako tia insécurité kati na foyer na yo. Donc ezali bongo. Na koloba bongo bosolo e kosikola biso. Kolanda video ya Mike Alambai lelo na kolobeka mwisi ngai te parce que abandane impudicité kala. Wana eyende kobima na poisa ndenge ba video ebimi vraiment na poisa. Eza vraiment ko trouble biso etanke ba na Nzambe. Etango moni basi mwasi aleki na etando aye kotubela biso esengeli totuna ezali na intention nini bela mwasi libala aye kotubela na etando. Mais tango asalaki yango ezalaki na intention nini? Koleka na etando koloba vérité wana alobi akosi te, alobi makambo nyonso bosolo. Mais esengeli toyeba bosolo yango eza pona nini? Parce que ces derniers temps toyebi ndenge bongo diabolo azali ko fonctionner, ko utiliser ba sirène, ko utiliser basi ya ndenge na ndenge, ko ya kokwesa basali na Nzambe kobimisa bango na etando. Pona kaka kondima ya bana na Nzambe ekita. Parce que lelo boyebi combien de personnes lelo boyebi combien de personnes oyo frère Mike oyo pasteur Mike Alambai alongoli bango na bonzambe bake bazongi lisusu na mokili. Vie comportement kaka. Vie comportement. Tango bongo Yesu alekaki alobi soyez mes imitateurs, ezalaki pamba te. Ezalaki bongo kolakisa tango ozali mosali na Nzambe esengeli bongo otambola na droiture, esengeli bongo otambola na ekenge. Donc ezali bongo toloba bosolo esikola bato. Donc to comprendre ndenge mokili ezali kotambola. O babengaka o dadi. O dadi ateyaka bato makasi te. Esengeli tozongela Yesu wana ya kala. Retour à la parole. Ndenge lobaka ndeko na biso évêque Mukuna. Ezali bongo. Nakoloba bosolo ekosikola biso. Pona lelo nayaki koloba bandeko na biso oya République démocratique du Congo esengeli toyika mpiko pote makambo ezali bongo koleka ebele. Mais tokweya te. Totelema vraiment. Tokende lisusu to servir Nzambe wana ekosala biso bien. Ezali bongo. Nakoloba bosolo ekosikola biso. Esengeli toyika kaka mpiko. Pona lelo na suki wana bolanda biso na lisola Congo kuna nde place na lobaka bosolo esikolaka vraiment bato. Tete ngai nde koba napesi mbote na mama Niclette oya papa Bobi, napesi mbote na bandeko na ngai nyonso ya République démocratique du Congo, napesi mbote na bana bandalungwa nyonso kuna nde place nga na uta. Nakoloba bosolo ekosikola biso. Pona lelo na suki wana bayo lisolo ya Congo. Bo s'abonner, bo liker sur YouTube na